M Sancho, Pero Sancho, babi Ben, babi Pero Sancho TV, Pero Sancho TV, babone na biso tolela bino trop, bino batuna ki yadora na bino yeyo, yadora aye, untubol kaka yeyo, yadora aye, yadora vraiment aza kaka yeyo, aza toyebeka andi boyebi yadora aza na Angola précisément na ville ya Kilamba. Na ville ya Kilamba film moi kitoko na kati Angola wa na yebi ke bino bat banda émission na biso za parcours des artistes parcours ya ba artiste na place wapi auto découvrir ba artiste toi qui découvrir artiste moko ya Congo mais asa na kati Angola a évoluer en Angola ana ba biloko ne pe o etala makana Angola eza biloko pe etala na Congo quand nde to benga ma chaîne émission na biso parcours des artistes toi qui découvrir na yebi ke ingénieur Fouka Fayulu c'est ma caméra à kofongola biso beaucoup mon appelle star na bino oyo boyebi mais sans plus tarder balobi venanga Pierrot mon boss Pierrot sans oublier Jonathan Mondele madame Lang live pourquoi pas yo je salue à toi mon président que j'aime beaucoup papa vu de loin aigle yo le bara moi na aigle moi na mboa daka yumadora yo papa social yadora nana Kachangola bambote belé masananga kelanga Nigel Patrick Balox baya bolandanga partout mobiki siya biso liboso mwana yaya bambote belé ingénieur Fouka fongola biso toza bongo na mama na biso artiste mama Shika mama boni ya danza bien papa kimezali nzamba batela babi ba téléspectateur batela babi c'est pas une émission sur laquelle boso ba susu na des bana ba question batindenga na tuna yo yango ozongeli bango na liboso nanu moi liloba pona bato yo ozongeli bango ba otala yo basenga ki yo moi liloba mo pona ba fan na premièrement na loba merci pona mutinyo sala ndakinga ngalo bango ar babota manango donc ato forcer soki eza ya yote ya makila oko soka toujours nanzela tolobela toujours vérité auto mona concernant Congo artiste Congo artiste ya Congo na artiste ya Angola donc ya belé te bo continuer toujours kolanda ko lobeze belé s'il était donc tant tola mukama masolo ya sikezanga ate donc lola ya mbabo ya mbinga sisi na place na ville ya donc ya belé lo bakote sate maloba mboka boyo wa na sibolandi star na biso avant même de développer tout côté non mokié président na opposition évolution na banda ke otikaye ozabo et papa ndengo talaye évolution na ndeni bon président na Landrine Ndombe j'étais celle là où tu es mwana Marlène ya makila donc de quoi lianza ya kando ya donc j'étais celle là où tu es malgré na yoka ke groupe en ezala le souste et panjana mutamtakena na ekufa ouais ça là même pas si le lona mona qui est président Ndombe groupe na eza epanzana baleka soute pour mando le kana biso TV na Congo pe na kinde na kuta pe biso TV to Holanda président Ndombe mais dommage groupe lala groupe kufa artiste ba panzana c'est que yo muto mema ko kolonga na onde maludi babe koti na groupe tonde non le bateke kolonga na poto na longwa ki na tike bon na position bien donc natike bon ma position sont normales mais na ebité na ebara bit ni o esala teke groupe anekufa pona na zota on tourna aider suna kacha ya groupe président Ndombe ba ndebo taki na ba artiste ba basi combien de stars o banda ke soupe no tali bango yo mo bando banga na scène so batinga na improviser na mama oyo soit na fi o na bando yo ka douloureuse dans zate donc yo bango tout zaki no normal non zate bazate vous savez combien de films oyo pour participer na kati ya groupe on tourna kenda Congo na sala net 5 films wana ya kati ka président ya groupe wana groupe président la ndino est-ce que banzonzi o jouer ba artiste nini oyo bokutana bango o lelo bazo évoluer kaka oyo jouer na bango o bazo évoluer on artiste bazé belé tout le monde a les jumeaux sacrés batna biso to banana bon pandombe na mona siko bo beta fort na TikTok et ça la bien fort babenga bon les jumeaux sacrés international tozana pena na lobela bata groupe na biso nzonzinge to bandoke o ndokinde nzonzinge na banzonzinge bango ne so ba kende bien ya eza batu musunde badindi mais na mona pena évolution na makasi ba badindi wana ba badindi te wane na éviter tanga bozaki na groupe ebidake so bane ba ke bien Bat ok bien on attend ici. On attend mon coach Mamadou, Jordi Mamadou,
na bien gaming coach capitaine de l'équipe donc a évolué toujours na ba contenu na et ça là vraiment tort cause de film nani sus on a sus na nom de manger quin Rams Ndombe j'étais celle là où tu es designer makasi alataka makasi donc Taka Emorate Kabilamba a évolué très bien, ça l'a bien fort. Donc c'est un peu ça. Na kilelo ningo otala ba blog internet, otala YouTube, otala ba TikTok. Ceux qui ba lobi lelo vraiment au pour na ba artiste oyo bazo beta ya Congo. Ba artiste oyo ba pesa makam na kilelo boy. Otangela biso 5 o ba pesa makam plus souvent pena ke o ndi to baga ceux qui ont changé téléphone au mona ki OK au mona na place boazo loba. OK au mona place boazo loba. Ba cri na peso kanga. 5 ba koza banana bana. Premièrement, il s'allait Papa Jérémy. Jérémy Chaban. Chabani. Il y a dit que tu Wari on fali. Leader ou leader. Et ami balé to zana to mona mama Sila. Et mi sa to mona mama Belvie. Il y a 4 to mona nabana basika kane. Nabana to mona président Caleb, to mona présidente Dinana, OK puis bien. Ba maman na vraiment. Il y a président de corps pas OK bien. D'accord, ma président. T'es bon. Koko ma présidente ko ba moi musika mais asala abenda pe moi ni ne mon pas sala ma ba gagi na ya privé. Ya. Par rapport à notre Hollande artiste le lot monde qui nous tanginga Jérémy bobenga ke ege ya fali poupa. Est-ce que ça m'a bêté artiste akoma kokumisa muninga ni artiste tinga bonaza artiste yadora ni azabana ba fanatique nanga. Ya des fanatiques nanga musu za fanatique afere, musu fanatique ya fali. Ce que tant nga na pesi opinion ke nga naza wario. So ba fanatique nanga obakumisa ka fere. Bako bayenga to bako bayenga tena yebite eza normal artiste pe akokumisa muninga ne a innocent boyna misaba. C'est normal pourquoi parce que baza ça la pe musala morote premièrement. Jérémy ça la art cinéma et fali azana musique. Donc basé si kamorote. Et normal mano. Donc c'est que ngape net yo boye oza wario ben gauloise. Ah non, na wario makila. Na bota ma wario na kola wario. Na bota ma wario siko ba fanatique no osiko balingaka mama Shukani mama comment explication na komba Shukani wana pardon tozonga na question Shukani eza kombola ngambo kande ba nyose ba kombola bonza la Yasen kapomba Yasen te kombola nga pena mboka Shukani su Yasen Yasen nana kombo te ka Shukani ya wana kenyonso batu botuna nga Shukani ka ya wana ka komone se Shukani za kombo na oyo abota meli batu nyonso balanda ka yo ba fanatique na yo o baza ba gaulois o baza ba gauloise ndengo lobi oza wario au monte que monsieur ko perdre bang te non perdre te eza mwana ma musique non perdre ndeni leo ma musique comme na bitumba yo ebite kama ba jibe na wera ba kufelang bat ba kufa na sero na bonnet nga pena pe na lo baron pona fali na ko kufa na ngave siko so ina nga pona lingi fali yo lingi batangambu tant pis OK na vie na yo. Donc mama Shukani abike yaza wario so ki bo ina ya tapona ba fanatique na ye o aza mutafere gola ina ne ye wana epsa bino lelo wana apesi opinion na ye wa to yesiko na TikTok mama Shukani na TikTok oza artiste TikToker oza comédien mais mingi oza basé na TikTok so na TikTok na ba fini oyo otala kapena olbake na TikTok c'est la peine à na sabona pa na ina dinga payer au pese pesanga so na lande na Angola to ya Congo tout ça la différence wana c'est ça problème tenga tuni soki yo ocha ya Angola yo soki yo ce faut esanga po to a deux pays to bano ya Congo on a qui dia ngalinga nga mille esprit Cardozo a inspiré vraiment trop sa façon de jouer sa façon d'être sur scène m'inspire vraiment beaucoup. Cardozo est un TikToker était, na baba TikToker. TikToker. Mais pas un TikToker, ça la TikTok. C'est la TikTok mais par rapport à batuté ndi ba Fofana, ndi ba c'est la TikTok ba coupe dio, ba papa sango, ba. Ça non, comment moi tu tanga na comment nini? Comment moi tu tanga? Pas sango. Ah, pas sango. Comment moi tu tanga? Coupe dio, Fofana. Azane. Fofana za artiste o lelo apesi fierté à TikTok ya na mito yo TikTok ikanga maboka Fofana mito takaka na mito Fofana abakabana mwasi na epona papa tika ko se distraire
Fofana ebini basola te oui bien aya na ngola robeta abeta mpiaka a publier yango na vie sokoza star na komisa bo komisa malobo bien ponga na loba ponga mo pe na mi yoka boyoka nga bien sokoza star ko kasete ke ozwi mokili otiango na mutu na na ngola yo sa shono na ngolo sela bato okuti na mboko sela bon fier etoni ata ye mo kana ka tsoe bo komisele maloba loba shukrana loba toni ata na ngola oh lo shukrana vous avez une relation déjà là partir Congo mais tant à bois kibino alors ba c'est que y a bois kibino ça là qui star oh elle comme star te ko so boza na bien ramu moko ya abeta obeda banolo c'est que yo zaki na relation na à bois kibino buda bino mona bino babelo te bo peser te na ngola o tanga tembe aya beta mpiaka na ngwa ebiteke Fofana beta mpiaka na ngola ah ma Fofana pena to bi Fofana monter ma grâce na miso grâce à lelo Facebook obed warion ali sanga ba waria obed wa boni te waria makasi yo dans pas grand na wa to ba bele te waria pour la vie nzambero c'est bon tout nto yeba na ebisi ndeko mambo etali ya Fofana ndenga za grand star yesko azolo ba ke Fofana ya Fofana cause un grand star à vie privée à maramona mais j'aime moi solo là a solo de bo ça bozaka na bonne relation en terme be beba na tonde et pas biso toi communauté congolaise to vanda ba tiktoker Angola voilà aswa ki contrat moro ya Angola to komaka solo là nae ko solo là nae a même moral akoma awa akoma minene shona ilingeza na valade staff kodoka bango nyoso bayaka ingeza na valade na valade simba te bachango na junior obula na palanka Fofana oyebi na junior obula na palanka mananga de Fofana tala ba vidéo réponse na lokola solo la kilo to sala epenko eska bachaka e biso to chacho na ngambu to beta ya beta mpiaka soki tembe Fofana soki tembe ba vidéo ya show ya Ngola ebima apibi yango te poni ebima kasi soki na lobi lokuta Fofana ota la vidéo ba komisa abimsa aibo solola te faux jeune faux jeune donc c'est que asala ne musala bien respect na musala sala kama ki bo moto ndi faux par rapport à relation c'est que vous avez une relation déjà bientôt relation yo bi ba tiktoker aussi contrat mo il faut consulter ba tout monde ba sala de wana parce que libanda de to bandaki o solo ya même moral to solo la ni tango aye mon pepa ngola ache koeba nde bomisa producteur alela na ebi soutena na robimsa mbongo benga kodoka na Ngola jamais azate na moni oloba mo classique moi le lobani conseil no ko pesa ba artiste o ba tiktoker soit ba artiste comédien na biso baza na Congo ceux qui ba na Ngola awa papa comportement oyo Fofana fishaki te li solo ya mboka li solo zara bien na bato po mboko to ba complexité Angolais longola biso complexe na façon moko ya uti nini Congo aye tuna sango ya leader a misi auti kutu poto aye mais tokipa était à 12 2 minutes pas d'akia tokipa bango te Angolais longola biso complexe pero ça chope alongola biso complexe alongola biso complexe na nyonso mais na ndenga mabete bandeko be baka kosolola ba kosolola so ba ya bien di solo bien po biso to umela bamboko yo tu as peine à moi na mboko c'est à vous expliquer ce papa ba réalité ni ba avantage ni za nango ate Angola na Congo ba avantage moko boy na ba po batal chaîne za mingi batal banda batala ngo ba avantage ni za ate Congo na Angola bo classe biso na Congo na Angola so na lobia we lukila problème batu ba kata ba parti ba china ba TikTok il ba bongo to pesa moi message pour ba ki ma question te Congo na Angola ba avantage Angola na ba avantage belé au Congo za na moté premièrement vie sociale Angola baki na guerre na bango sili 2002 mais tambola Luanda vraiment Luanda au moins ce différence à mboka na biso moi je suis congolais mboka na biso na mboka ya bato toza on comprendre bato ya mboko balingi mboka na bango koyiba gouvernement ezalaka mais Angolais tongamaka du jour au jour et tongamaka Mark Tawa Otangola Arana Poto akomaki na
aéroport batongi asika ye moko tanga zongi abi na beauté aéroport Agustin net le Charles de Gaulle ya France ba video maktabo ezali so na kosi boluka ngo bomona ngo mboko etongami vie sociale donc ya wana to kana complexité eloko te par rapport bandeko aussi ko bazo envier baza Angola ba envier poto pour la nikasi te ko envier poto mutu nyoso ayaka awa na projet na ye la plupart ba congolais ba yaka awa ya ayaka le roi pont aye po aleka mais ba congolais muso baza awa bazali ba vanda vraiment ba siège awa baza yana ora vision mutu te na ki Angola na sala tambo so nzamba sungi na longwe ba muso pe ba ya pe ba vanda ida poto za répéter so ambition na yo taki star tiktoker na Angola a ambition na yo eza nini ndongo eza siko a position na yo po o sala o vano a o sala nini na yo awa groupe na yo awa o évoluera awa to position eza nini pesa na ambition na yo na te TikTok eli biso e okuta biso na ba projet na biso donc TikTok est dépendre na ba projet na biso partout au Kende to mema TikTok déjà mabongo c'est bon mabongo yo ka bongo ya ka ndenga lobi hein tota mona même moral ya merci ça na c'est vraiment na invitation na yo na bosante papa ya bolingo papa apôtre Pati papa ya banebele na studio divine ndeka ezalaka tozo luka ka misala ndenge ezalaka to ambela bino ba artiste oyo bondo sepa na bango nde bosenga kishukani ba question oyo botunenga to ana ba question na biso ototunaka awa ba question ototunaka ya liboso soki lelo batie Lio Meta na Belle-Vie opona oke jouer na oke na moko opona moko ke jouer na Meta sila Meta asute balo bagu bokokana na ye wa batebe bale sanga kokokana mutu melingelo bateke na olande na simba Meta sila elo resala epeka za filme moko mona koko le salaire wana le ça Meta film moko botolo bani Meta ma groupe ni na ebeka na mona koko ngalo bana vérité sekandeni na ebeka na mona koko pe kutu na tala ngotaka na ndako na biso ba tie mo fo kende zate fo tala ra c'est bato kende vie de loin et so bena lekina ko bindi bon bale baba commander makasi moko mutu moko na mutu sobi ke pona mutu moko ça la sobi ke pona vie de loin ye batie et sobi babi kuna rande moko akota sexation na yo pona mutu moko na vite te bon bale pe baba mama baba star makasi na lela bon fort baba père pene boulot biso to na bon sim on comprend ana berer bana ba point fort mais trop ça wana tengana na juger ba ona pona linga bomba le mingi juger to la question babi pona moko kasi na lobby pona ate vie de loin et sobina pona moko babi ba bomba ba bon mais pona moko na kende o lobi ke na poni a jouer bomba le na linga bongo na pona moko bi pona nani pona moko kaka batuni ah ben c'est na pona na ta vie de loin c'est que vie de la leki aleki te na poni ende pourquoi yo singa na poni on a poni so ko le babi okita OK kin to chika exemple OK je na groupe mutu moko na ba do tala ba groupe na se velo na kin groupe ni oyo kin pour l'instant na mona ya warion obeta fort Jérémy ya mon vieux c'est ça na comprendre boso pour na Jérémy pour na ba langage à ma béton ndenge ni non c'est un bosseur moi que Jérémy c'est bon Jérémy c'est un bosseur moi que Jérémy abimisa ba buzo ba msuna na nini ko azo kwenji moi que kwenji ko finga ya mabe non moi que artiste comédien éducateur masse oui bien problème les années ko finga te ida rien moi net ninga na tout fina yo mutu fia mama na yo ya finga non ngana lo baba to baza na actualité pour l'instant ça fait né mutu pena pesa makam na turo ya ne o azo faire voyager ba terre ngana lo bana sens wana vous c'est un bon bosseur pardon azo bosser dur hein tout moi mpandini na ye mon roman Jérémy na pas gâteau zo merci babi mama Choukani vraiment akimi ba question mais c'est bon akimi pena kinga lingade boy mais c'est bon vraiment maman namu to elangonga na biso moi liloba suka pona ba fan na yo pour to kabona na quelques dédicaces pour toi aussi cette émission merci vraiment beaucoup batonia so bolande biso et nanza na artiste na bino Choukani
nayebi ke bolinganga mingi nga pe na linga bino mingi bo continuer toujours ka kolinganga ya on a sengi force et uta pa na bino ba supporter donc soki s'abonner soki ozotia commentaire otika na makambo nango moi ke na ko avancer encore plus loin. Je répète encore, on a tous un groupe tous ko évoluer en Angola au ezali au Schwensidorisch na au lobby na français groupe le vainqueur, donc on est là to bosser soki au Schwensidorisch yo buka watu mingi yeah, donc ya ngwana to avancer on a sengi appel mutu nyonso azana posa jouer mutu nyonso azana posa sala art na kati Angola to bengi sibino sani boya biso yo ato mutu dans star nyonso auta Congo so na mboko fakuta na biso on boka likanga oh mais non biso tipo biso ba auto sala ba komo na Angola ya pamba te yo star mo uti Congo ya sala biso minene che ba din ba fina yo. Donc je vous aime, il y a trop boye les groupes na biso font inscription c'est gratuit et na pesi ba mbote na nga makasi hein mon ami Diva Doris ça sali là où tu es charge na pesi mbote na la Abigail Kasanda hein na pesi leng na Congo obi taram ko ba memie na tipa Belfort jouer je te salue là où tu es Abigail Kasanda international et puis je salue aussi hein David Kiese grand prêtre. On comprend. Et je salue aussi Gracia Sugar. Angola évolue bien. Et je salue aussi le Tawana Benake Mobutu. Grand musicien Bastien Kalipupa. Abeta kabanje ma fali na portugais au télématé. Ana sagesse ana eloko moko non. Joana faut fallait que nse musika. Po non. Je te salue là où tu es président Bastien Kalipupa. Je t'aime de trop mon Balbani. Mon master, donc je t'aime de vrai. Et je salue aussi. Merci en bateau nous sommes là qui asima Rwanda biso asima caméra là qui bon Jeanne Fuka Faolo image mafuta. Merci à toi mon papa apôtre Pati bambo tenange belé na bandimi na biso nyonso obalela groupe balingaka église na biso bana nzambe Christ Emmanuel je vous love trop. Merci à toi les amis de comédie Papa Sango Gigola Faila la patrona JD pourquoi pas moi ça nga belge qui soka motima maman Patricia babi Papa Jonathan Mondel et moi na Londres Tongo la bino trobabi émission na bino yango